bandeko mbote mingi eza ngai lisusu ndeko na bino ya be na masolo na biso ya nzokande naza lisusu na esengo ya kokabola mwa ndambo ya boyebi elongo nakozonga moke nsima na masolo oyo touti kosola dernièrement ya les trois expressions nazwi baapel ebele nazwi vraiment baapel ebele ya bandeko ebele na ya bandeko mosusu bapaster mosusu babengi na sepeli makasi sauf que biso bato mundi tolingaka kondima te ata moninga aloba likambo malonga eza ndeko moko abengaki ngai afingi ngai alobi koma yo kofinga mibali ya baluba eske bandeko balandaki émission nafingaki nde baluba mibali ya baluba to na bazali kopesa baexemple na banzembo oyo esalaka ene yango nalobaki likambo ya ndeko na ngai nzembo oyo ndeko na ngai yembaki mibali ya baluba mibali mabe olambi batata wana balela fufu olambi loso abeti sabo ainsi de suite ezali mpona kofinga te ezali mpona kolakisa ndenge nzembo ekoki kobooste esprit ya motu lelo tokolobela l'amour de la sagesse lelo tokolobela bolingo ya boyebi yambo tobanda yango tokobanda nano na masese lokola bomo mesano nazobanda nao na lisese oyo mboka oyo nano komite na mosika okanisa nde kuna mapata ekwei mboka oyo nano yo komite na mosika okanisa kuna nde mapata ekweya mokolo kokoma mboka yango okokanisa pe lisusu esika outi nde mapata ekwei bayebaka mokolo kati na bato bayebaka mokolo na mandefu te ndenge nalobaka toujours sambolo esila bongo ekangama eza na passage moko na bible elobi luka nanu bokonzi ya likolo bible ekoma ndenge wana nzoka nde ezalaka luka nanu mayele ya mokili luka nanu boyebi ya mokili bongo nsima nyonso ekopesamela yo donc ndeko soko ozala na ndeko na yo luka nanu mayele ya mokili soko ozwi mayele ya mokili olongi te soki mayele ya mokili ozwi yango te olongi te luka nanu mayele ya mokili bongo nyonso ekolanda yo na nsima namona mpe libakambo ndenge wana bible kuna babi luka nanu bokonzi ya likolo biso tolobi luka nanu mayele ya mokili yo moko okalikili na bokonzi ya likolo na mayele ya mokili eloko nini oyo komona yango na se awa nzokande bariche na bapauvre nzokande bariche na bapauvre eza kaka équilibre ya mokili makambo oyo tokoloba lelo bandeko ekopesa biso nyonso mayele ekolongola biso complexe oyo tozalaka nango soki omoni moto ya mbongo to soki omoni pauvre moko boye nzokande bariche na bapauvre toza na biso kaka biso nyonso ndenge moko na kati na biso mibale oyo aleki moninga kuna aza te nakoexplike na bandeli bariche na bapauvre toza ndenge moko ezali équilibre ya nature mokili etambolaka ndenge wana esengeli bariche bazala bapauvre bazala nakopesa exemple moko boye entre pauvre na riche eza lokola malamu na mabe bafandaka esika moko pauvre na riche bafandaka kaka esika moko epuis bazalaka kaka niveau moko pauvre na riche bafandaka esika moko mpe bazalaka niveau moko nakopesa exemple moko omona ndako ya bato ya mbongo bazangaka bana misala te donc moto ya mbongo aza riche mwana mosala wana pauvre bakofanda ndako moko bakolia biloko moko bandeko topusa mpenza makanisi mosika naloba lokola babola oyo bafandaka na ndako ya fati babola oyo bafandaka na ndako ya président babola oyo barepaselaka président bilamba donc aza mobola me afandaka place moko na mokonzi ya mboka me ye aza mobola bafandaka place moko
baliaka biloko moko. Donc ce qu'on dit bango baza pe na microbe moko. Babolo bafana na ndako ya bakonzi. Na bakonzi bazaka microbe moko. Ce qui correne ye ba lo ba oui ça bango bo solate no kito ko pesa moninga mbango mbango. Donc mobola na riche bafana kaka esika moko. Soki oza mobola kominyo ko la te komi tungisa te. Soki oza mobola ozana riche na yo obozana ye même niveau. Soki oza mobola oza pe na riche obozana ye même niveau. Nyonso oyo ba riche ba consomaka. Ba pauvre ndi ba salaka yango. Landa malama comme nangina loba awa. Ba riche balinga kolia mingi bio. Ba riche balinga kolia mbinzo, mayebo, ndunda, mbisi ya mai, ainsi de suite. Biloko na uti kotanga. Eza biloko biso ba pauvre nde to salaka. Biso ba pauvre nde to salaka pêcheur. Biso ba pauvre nde to salaka ba cultivateur. Ainsi de suite. Alors, tant pauvre akani mbisi na mai, akotango prix oye alingi. Riche akoya kosomba mbisi ya mai na mbongo na ye. Bandeko nanga na bato mibale mobola penza za wapi soki toke na mayele ya mokili mobola za wapi po oya kangi mbisi na mai abimisi na mokili o aza na posa alia mbisi apesi mbongo bapesi mbisi okomona te eza équilibre ndeko nanga bongo complexe o bozaka nango ya komona ka ba riche bokanisaka bango nde bato bakoka bokanisaka bango nde bato babonga nzoka nde na biso ba pauvre na bango ba riche. O alekaka moninga na kati ya moninga azate tozala biso ndenge moko ezali équilibre ya nature. Consommation nyonso riche asalaka biloko ngo azongi pa babola biso babola nde tozaka ba cordonnier biso babola nde tozaka ba sireur yo kansi pena riche ana tapa ngo sapatu na non ako engager nga mobola na pango sela ye sapatu. A contrepartie, ya kofuta ngai mbongo mabeza wapi. Landa malamu ndeko langa. Notion de base ya vie. Notion de base ya mokili. Epesa makakaka epa ya babola. Babola nde bapesa ka ba notion. Babola nde batangisa ka batu. To mona kana mboka na biso mona ba enseignant ou batangisa ba biso na ba école primaire ti lelo atangisa aka na première ngo wana zapeka na vie moko kaka ya yebi kaka ezali lo na ti soki babola bazala te ba riche pe ba kozala te na kati ya babola ba riche bazali na kati ya ba riche pe babola bazali ndenge tolobaka le yin et le yang so unis inséparables mabena malamu efandaka nde esika moko. Et puis, les pauvres, bazalaka na taux, il y a spiritualité élevée. Les pauvres, bazalaka na taux, il y a spiritualité élevée. Talaka rabiso to fana ba banlieue. Talaka rabiso to fani place moko boya, o mona rabiso ka neti ba tout moko to zate. O mona kana ba banlieue ba église o to benga ya milimo ezalaka trop. Et puis na ba banlieue ba prophète ba maka trop ba voyant ba clairvoyant ba maka trop na ba banlieue. Na milieu ba pauvre ti nezalaka nini bango nde bazwaka makambo molimo basungaka ba riche. Pour la plupart ba riche bakotaka makambo molimo te pe bango te. Même na mokili oyo tozali ata na Kinshasa ata partout likambo po endimama esengeli ba pauvre bandimango ata po ba voter moto esengeli ba pauvre po na nini ba pauvre bazalaka ebele ba riche bazalaka moke loi ya nature. Soki oke opusi makanisi mosika na makambo na oloba oko comprendre que biso ba pauvre toza plus important pour biso ba pauvre tozo produire o ba riche ba consommer ezaka ba kombo ba pesa ka biso riche et pauvre na kati na biso mibale o aleki moninga azate yo parfois oza na mbongo na ebele ta musunga zaka na makasi oke kosoma fufu na libongo okobenga ngai mutu na za makasi na memelo yango na motu ti na ndako na yo soki nga na zate
fufu na oyo kopola na libongo. Mokili ezanga loi ya complémentarité. Yango wana moto ya zala mwa bozui. Poka ka bato mo pe bozui ya solo to zala kana bango te na bamboka na biso oyo. Po bata bozui ya solo to zala kana bango te na bamboka oyo. Ba to zala kana bango to mona wana ezaka penza bato ya bozui te ezala bato ba fente bare. Bino bo biso to zo mona ya zala mbongo nzoka nde azana emuta mbongo te. Nzoka nde azana emuta pasi po ateka amna ye. Awa na olobela ba riche. Bato baka riche. Na olobela te bato baza ba riche ya fantaisie. Na olobela bato baka na richesse. Bato basungaka baninga ya solo. Bato bazaka pe na kimia ya motema ya solo. Eza te oza na mbongo ozolia lisusu nie. Eza te oza na mbongo oza na bana kizengi talaka ndenge swaka na yo moko. Yango moyoka ba pe eza te. Moyoka ba pe eza te. Bref, main d'œuvre ya mokili ezalaka pa ya biso babola. Donc babola nde basalaka nyonso. Kaka biloko babola basalaka yango ba riche balingaka. Siko ba riche ba opesa kaka nde misolo na bango po bazwa biloko babola basalaka. Ata ba œuvre d'art babola ka nde basalaka mo. Ko bongisa mituka musala biso babola. Ko kombola ba balabala. Pombo ka la propre, il faut biso babola tozala. Alors tango biso babola tozali na ba riche tozandenge moko ndeko. Kozaka complexé te so kozana voisin na yo moninga na yo. Azaka na mbongo ebele koleka yo. Etali yo te. Wana bomo ina ye. Yo pe bika bomo ina yo. Tozala kwa tona kati ya zamba. Ezala kwa tona kati ya zamba. Nzoko azali, mbolo kwa azali. Banyamo na tayi ne semi bale akaka matiti. Pe matiti ka yango. Kasi ko mona nzoko monene, mbolo ko moke. E sa mbolo ko loko te po ya aza moke. Ndia to kanisa ke nzoko leki ye na kinyama. Non. Nyama na nyama asana ba qualité na ye. Ndenge moko pe na mokili. Moto na moto asana ba qualité na ye pe ba défaut na ye. Tout ça la complexité. Soki kaka oyebi mokili. Soki kaka okomi na boyebi ya mokili. Yeba olongi. Yeba e olongi. Il faut moto nyonso kozana amour ya sagesse. Amour ya sagesse. Ekotinda yo makanisi na yo ekende musika makasi. Ekotinda yo okota na kati na yo. Ekotinda yo pena o plonger au plus fond de toi. Il faut que kota na kati na yo. De na kati ya intérieur na yo ebenga occultiste babaka. Il faut entrer dans toi, il faut plonger dans toi intérieur. Une fois entré dans toi, on peut découvrir la vérité belé. On peut yeba mokili. On peut vivre likolo ya buzoba nyonso to monaka. Ce qui au quotidien kati na yo. Bande ko ngai, o mo ndenge to zaboy. Monde entier c'est le peuple oyo. Monde entier. Monde entier est le peuple ya royaume Congo. Na bandeli. Monde entier est le peuple Congo. Et c'est le réveil ya peuple Congo. Pour mokili lezo tambusa mana soso. Lelo mokili lezo tambusa mana soso. Nzokande peuple du nord eza biso. Biso nde peuple ya nord esika o nyonso ya mokili ebandaki. Na nord, na likolo. Makambo nazoloba parfois bato ebele ba comprendre ngai te. Na lobi boye. Biso tozali peuple Congo. Tozali peuple ya nord. Esika oyo banyama mibale bafandaki banyama ya makasi mibale bafandaki likolo ya ngomba. Ezalaki nkoi pe ezalaki nkosi. Banyama makasi. Lion na léopard. Biso peuple ya royaume Congo. Royaume Congo. Royaume Congo elakisi
Nkoi, bokasi ya nkoi, pe bokasi ya kosi. Nkoi na kosi, et ça le royaume Congo. Alors, tant mundele aye, le kola mundele za mutaba Gambi, pour Congo et dans influence makasi na vie ya mutu. Kombo nyonso bapesaka mutu. Kombo nyonso bapesaka mboka. Ezalaka na influence na vie ya bato wana. Nde mondela pakola biso bozoba oyo. Totanga na ba classe royaume Congo. Royaume Congo. Na mitunaka kombo ya Congo nani apiaki biso. Si lelo tokoma pays Congo. Congo penza elakisaka nini? Congo penza elakisaka. Signification penza ya Congo. Talaka to lekela ba classe yango pe ondire batangisa yango te. Ata Zaire oto bota makina. On a Congo oyo. Ondire tina ya kombo yango to yebi karate. Nzoka nde tozali ba peuple ya royaume Congo. Kosi nankoi. Yango to monaka majorité ya bakonzi ya baindo, bakonzi ya Afrique. Balataka ba symbole ya banyama na mibale ba totem wana. Ezala bakonzi ya mboka, ezala bakonzi ya ba village. Balataka ba totem wana. Okomona mokonzi lati ekoti ya léopard to ya lion. To poso ya ngona nzoto na ye. To mona ka pe ba totem ya africaine mingi. Eza ba lion, eza ba léopard. Banyama mibale ya makasi. Tangu bayo kanga biso bongo. Nalobaka bongo na biso bakanga. Bongo na biso batumundu bakangango. Bakangela ngo wapi? Na science pe na religion. Pourquoi la science pe na religion? Science et religion, ezali deux éléments oyo ezalaka na kati ya bongo ya moto. Moto abotamaka na science na religion. Deux éléments. Eutaka wapi? Eutaka na makanisi. L'esprit. Partout oyo kaka esprit ndeko nanga esprit ezate oyo batangisa biso. Esprit ezali makanisi ya moto. Esprit ezali makanisi ya moto. Donc makanisi ya moto yango nde esprit. Yango tolingi toloba boye. Il faut bien surveiller tes pensées. Il faut bien surveiller ma pensée na yo moto. Po pensée ya moto, yango esprit ya moto. Pensée ya moto ebimaka mokili ndenge nini? Ndeko kanga makambo na koloba ngai ndeko na bino na masolo ya nzoka nde. Pensée ya moto ebimaka na mokili à l'aide ya parole. Donc likanisi eza na bongo ya moto ekobima na mokili na nzela ya liloba, na nzela ya parole. Donc ceux qui ont surveillé makanisi na yo malamu d'office ekobimisa ba parole ya malamu. Ceux qui ont surveillé makanisi na yo mabe ekobimisa la yo pi ba parole kaya mabe to mona kango. Alors tant surveiller ba pensée na yo ebimisi parole ndeko lana makamto ko loba awa surveiller ka ba parole na yo très bien. Il faut bien surveiller tes paroles. Pour parole na yo yango ekomaka acte. Makanisi parole ekomi acte. Tango mena ba parole na yo ekomi acte. Surveillez ba acte na yo très bien de konanga. Surveillez vraiment ba acte na yo. Pour ba acte na yo yango ekoma habitude. Tout na pensée. Pensée bimisi parole. Parole est latinzote et comme acte. Acte tant comme qu'on se répéter et comme habitude. Maintenant surveiller peu habitude na yo makasi. Pour habitude na yo. Yango caractère na yo. Habitude na yo yango eko comme caractère na yo. Ba habitude hein? Yango est comme un caractère na yo. Et puis il faut surveiller caractère très bien, caractère na yo moto. Surveiller caractère na yo bien. Pas battre caractère na yo calamité. Et ça comme un destin na yo. Caractère na yo
ils ont comme destin na yo. Car la vie est un scénario. Vie à moto, ils ont scénario. Oyo auteur ya scénario, ils ont yo moko. Auteur ya scénario ya bomo na yo, ils ont yo moko. Pour na ko arranger bizaleli na yo, pour na ko arranger bomo na yo, il faut d'abord au banda ko surveiller ba pensée. Pour être ba pensée yango esprit. État d'esprit na yo, il faut ko bongisa yango. Ba enseignement oyo eza ba enseignement pratique ndeko nanga. Oyo eza masapote, oyo to banda ko kende, to yoki to zongi to zeba te to ko banda api to pe to suka wapi. Nzoka nde moto aza nyama te. Moto aza moto il faut ça la bongo il faut tourner. Il faut que tika bongo na yo et tourner au kanisaka au longoli fanatisme. Il faut que kanisaka plus loin. Et puis la vie, tout ça a trois choses dans la vie nabiso. La vie a motonios. Tout ça a trois choses où il n'y a jamais et plus jamais qu'on changer en gros. Il y a les bossés à l'inini. Les passés. Ndekurangai. Ata osali magie nini. Ata osambeli banzambe nini. Passé na yo. Oko changer en beauté. Passé na yo oko changer en beauté. Nini yusu oko changer te. La parole. Liloba oyo se lobby. Liloba oyo déjà ebimi na miso ya batu. Ba changera yango te. Tala kande ba kosa kamiso na français, retirer parole. Nzambe ya bokoko. Ndeko, soko retirer parole oyo lobby vraiment kanisi na ba cerveau ya batu na ba mémoire ya batu ba bosani yango. Soko retirer parole oyo lobaki. Nde sali nini to bosani yango. Na mukanda ya Bible ba komi, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tant que ce lobby au kokasusu ko effacer yango te. Et là comme ça ko changer te na vie na ezani ni ezali occasion manquée, l'occasion manquée. Au kotika la ko changer te occasion o déjà au rataki, ko changer yango te. Na lobby trois choses oyo koki ko changer te na tangi yango. Si qu'on a ko la trois choses oyo et bon makavi ya mutu. Ya liboso l'orgueil. Lolendo et bon makabo moya mutu. Lolendo et bon makabo moya batu. Yami balé colère, la colère. Kanda. Biso na nzoka neto lobaka moto asilikaka kaka ceux qui maye les sili. Ceux qui maye les sili yote okosilika ndenge ni. Polikamu nyonso ezala liboso na yo osala ba étude na yango okosilika ndenge ni so maye les ali. Moto asuka ka motema ka so maye les sili. Et puis que ba phrase yango osuki sama motema. Dota motema esuka c'est que maye le nde sili. Et loko mi satu oye bo makabatu. Ibebi saka vie ya moto ezali paresse. Tala ndenge biso to koma ba paresseux. Peuple et royaume conco paresseux à niveau à likolo paresseux. Peuple moko afanda kalanda ko so kanisa gembonge bimela ye. Peuple moko akenaka kuluka mystique, akenaka kuluka magie. Po azwa mbongo. Nzoka nde kisi ya mbongo bozoba. Nzoka nde ko kene kuluka kisi ya mbongo osali bozoba ndeko na ngai. Kisi ya mbongo eza musala. Sala musala. Trois choses oyo koki kozanga te na vie na yo. Na otanga biloko misatu oyo koki kozanga te. Na tangi biloko misatu oyo okoki kobongola yango te, okoki ko changer yango te. Na tangi pe biloko misatu oyo ekoki ebomisa yo. Sikoyo nalingi kotanga biloko misatu oyo okoki kozanga te ndeko na ngai. Mateya ya nzoka nde eza mateya ya religion moko te. Eza mateya ya moto moko te. O eza pongi. Mateya ya nzoka nde eza pongi. Ezwaka moto nyonso. Etali pe moto nyonso.
biloko misato oyo nalingi kotanga awa kozangisa yango te na vi na yo, yebisa pe bana na yo, yebisa pe baninga na yo. Respect. Zalaka na respect na moto nyonso. Ko kabolaka teke o aza moto mbongo o aza mobola, moto nyonso aza pema liboso na yo, zala na respect na ye. Yo mvwama pesa valeur na mongamba. Mongamba pe lokola pesa valeur epai ya mvwama. Riche respecter pauvre. Pauvre pe respecter riche. Respect ezalaka mutuel. Kozanga respecter na vie. Eloko muso sengeli ozanga te za nini? Esengeli na yo kozanga te espoir. Esengeli na yo kozanga te espoir kolikia. Kivuvu. Donc kivuvu kozanga kivuvu te, espoir kozanga kango te. Eloko ya misatu esengeli na yo ozanga te ezali honnêteté. Komekolaka kozalaka sembo. Komekolaka kozalaka sembo. Honnêteté. Biloko misatu on atangi oyo bandeko nanga ça ne coûte rien. Ezalaka moins cher mais ememaka matomba ebele. Ezali moins cher mais ememaka matomba ebele. Siko totala ndenge biso peuple ya royaume Congo. Tango na olobela royaume Congo, nali ko faire comprendre bandeko eza nini. Banyama mibale ya makasi. Oyo bakoko na biso. Banyama wana bazali ko représenter bokondi. Bazali ko représenter ba ordre, puissance. Bazali bazalaka banyama mibale nkosi na nkoyi. Nkosi na nkoyi ezali banyama na biso naturellement ebima na mboka na biso. Nzambe asalaki ya no bana terme ona. Nzambe asalaki bango na mboka na biso. Banyama o balakisaka force. Tango na ko le royaume Congo eza kaka Congo ya RDCT. Eza presque majorité ya Afrique noire. Pour royaume Congo ezalaki royaume ya munene epa ya baindo. Na kati na ele azaki na ba empire pe. O ezaki dirigé na ba empereur. Mais royaume ezaka dirigé kaka na roi. Mondele tango aye akotisa biso démocratie. Pouvoir epa ya ba peuple. Finga mokonzi na yo kobanga te loba oyo lingi. Na tunaka likambo oyo. Bato basalaka WhatsApp. Kumisa mokonzi na statut na yo. Atanga statut na hotel kumisa ye. Okotika la koyoka te kote yo mokonzi abengi ah na oto kumisa na statut na yo. To kena kwe moko kumisa ka mokonzi na yo. Baninga bozana bango bakomona, bakoyeba, bakoyebisa mokonzi na yo te. Kasi sala erreur. Critiquer mokonzi na yo atana statut na yo. Po ya kotanga yango te. Okomona baninga na yo. Okomona entourage bamemi yango epa mokonzi. Ndenge moko tomona ka mboka etambolaka. Soki moto moko azoleka na baetando koloba makambo ya tina lokola mokonzi atalaka ba TV na biso te ya mike aoyeba te. Mais soki moto moko aleki na etando ike alobi kaka critiquer mokonzi to afingi mokonzi pe mbala muso ayebi na ete tokomona kaka ekomela simba benda olobaki bepola nini yoke nini mboka etambolaka boye te toyekolaka kozalaka sembo. Ndenge bakangela biso bongo, ndenge babungisa biso peuple Congo, peuple au monde entier zozela, peuple ya prophétie ya Daniel. Na mukanda ya Daniel komona prophétie balobi libanga ya moke ko uta awa ekobeta statut na makolo. Libanga ngoza message moko esengele ute pa na biso peuple Congo. Bato ya nkosi, bato ya nkoyi. Lelo mokili eza dirigé na soso. Botala kaka mboka moko boye bazaka na totem ya soso. Bango nde bako dirigé mokili. Biso ba oyo toza na totem ya lion pe léopard.
tokoma lokola tolandaka kaka bango mboka ekoma lokola fulu c'est-à-dire Afrique ekoma lokola fulu eloko nyonso ya mabe eloko nyonso bozoba efandaka awawa bona olobela biso nani akolobela biso nakotangisa nakopesa quelques signes ya folie nakoloba ngo oyo fort botala basigne oyo elakisaka biso peuple konko tokoma maboma congolais nabenga ata congolais nyonso liboma bon na bato bayokaka bien te lobata Moïse Mbiye na bato bayokaka bien te tolobelaka majorité soki oza na liboma te tu es sûr que liboma te ofinanga po nini nga na olobela ne majorité ndenge tozalaka liboma ndenge mitu esalaka biso te po bakanga biso na religion bakangi biso pe na science yo talaka na bareligion baloba biloko moko boye etindaka biso na liboma etindaka biso na bozoba soki moto ayebi pauvre aza riche azali aonyokama te mais la religion baya koteya biso mateya moko boye balobi tu seras la tête et non la queue et par là balingi balakisa biso nini par là balingi koyebisa biso il faut ozala motu nyonso nzoka nde bato nyonso bakozala motu soki nzambe mokeli asali misapi mitano misapi na misapi eza na taille na yango musapi na musapi eza na taille na ye pe aza na mosala na ye boni bolingi misapi nyonso ekoka na molai moko tu seras la tête et non la queue yango omoni buzoba ya boye ekota bato na mutu sadi moto alingi kaka azala mutu bongo mokila donc mpo na biso na Congo ntango toloba mokila donc l'échec okanisi mokila mpela nzambe atiaki mpe ya nyama pamba kaka nzoka nde banyama oyo bazala na mikila eza banyama oyo bazala maboko te mokila esungaka mingi mpo ntango nzinzi azoyela na nsima mokila nde ezobenga na nzinzi mpo soki nyama nzinzi atondi na nsima akomi kolia nyama kokufa mosala ya mokila kotiaka soin yango biso epai na biso tolobaka biso biso bamokila biso toza bamokila ngai bakombo na lingaka yango mokila tu seras la tête et non la queue eza bafrase moko ya mabe eza na kati ya bible epesa biso liboma congolais alingaka kaka kozala motu na nyonso tu seras la tête et non la queue yango eyaka na intolérance donc ntango moto akokanisaka no il faut kaka opinion na ye nde bayoka yango il faut kaka soki aza inspiré de Dieu bayoka kaka oyo alobi non nzoka nde peuple konko tozali bato toyokanaka lelo ndenge bakotisa biso liboma boye moye toyokana ezalaka lisusu te nabaki na otanga basigne ke congolais toza bata maboma na otanga basigne oyo elakisa ke congolais tozalaka liboma mayele esila moto nyonso na Congo ayebi Congo moto nyonso na Kinshasa ayebi Kinshasa pe moto nyonso na bakonzi ya mboka na bapolisier na basoda na biso bacivile na bariche na biso bapauvre bato maboma pourquoi nazolobaka toza bato maboma motu esalaka biso te motu esalaka te aza liboma mboka nini oyo tokomona toyebi ke na kuwa kingandi na are kingandi miyibi bazalaka sadi eyebana na Congo eyebana soko okomi na kuwa oyo moyibi azalaka wana babendaka baperiki bayibaka batelefone basalaka boye okomona na kuwa yango mpe kaka ya are yango la police nzambe ya bokoko la police mpe aza wana okomona baare miyibi batelemi na are la police eza wana la police mpe eyebi ke wana miyibi ya are bandeko na ngai eske bomoto to bonyama wana liboma te
wana bato maboma te na miyibi bato maboma na bapolisier baokengela miyibi bato maboma na biso basivili oyo topike place oyo miyibi bazalaka bato maboma place wana mikolo nyonso buzoba esalamaka wana donc ekomi lokola tomesana bozoba yango tokolobaki toza bato maboma tomesana bozoba tovivaka na bozoba donc congolais soko lamingi na ntongo ayebi kaka lelo awa eyinda kaka tracasserie esalamaka chaque jour chaque temps na chauffeur oyebi ke bakangaka yo mikolo nyonso mpona permis de conduire mpona carte rose mpona vignette ainsi de suite ye mpe eta moto aliboma azolinga te kozala en ordre na l'état azolinga nde alekaka na cafouillage nzambe mboka na biso bandeko bondimela ngai makambo nakolobela bino eza makambo esalaka biso pasi na motema soki tolamuki te mokili mpe ekolamuka te tokolamuka na message nini na message oyo moto na moto akota na kati na ye akomprendre ke oyo eza bonyama oyo ezaki liboma deuxième point na olobela nini kaka parmi basigne ya liboma oyo bakongole tozali na butu na Congo soki okutani na policier pakata mbangu eyebana ke policier na butu ndoki kaka donc civil nyonso bike soki amoni policier mama kutu na kima nanga eyebana est ce que wana liboma te wana bozoba te okomona officier supérieur ya la police ya bamboka na biso bapesa ye kombo d'abord la police policier azali ange policier asalaka mosala ya kobatela moto na biloko na ye policier azali soki akutani na civil azwa kimi na motema me ya mboka na biso lokola toza bata maboma okomona mpena officier supérieur ya la police bapesa ye kombo to mpe ya mipesa kombo bamilise babwaka kote bakumisa mal à l'aise oh na mboka nini oyo policier officier ya la police bandeko na ngai mal à l'aise et puis na arrêt wana pe mama na mal à l'aise bapolicier batiaka bato na niveau liboma siko mal à l'aise yango ezaka par rapport ya nini na mitunaka na nga kaka question mal à l'aise yango bato maele bala mboka te bato maele bala mboka te soki moto azwi fonction moko boye bapesi ye bato maele ata misatu mine bato milimo bankadraka bakonzi na biso ata soki moto akomi bourgmestre nde naa komona bakosepela mikolo bourgmestre bopesi ye bato milimo baakompagne eko to mpe ye moko bourgmestre luka bato milimo ya solo kokendaka kota bozoba kuna te ntango mosusu okomi ministre mpona baklasse otangaki ntango mosusu okomi bourgmestre mpona baklasse otangaki bakoya kokosa oyaka na mpe epai na biso boye okoma occultiste l'occultisme eza mabe ata moke te oyo balakisaka bandeko na biso oyo na royaume konko ya lokuta tala baoccultiste oyo toza na bango nani aproposaka solution na mboka occultiste aza moto ayekolaka mabombami un occultiste okende kokota occultisme te mpo bapesa yo ndako ya molai bapesa yo mituka nde namona basalaka bino wana bapesi yo ndako bapesi yo mutuka balongoli ye bomoto ntina na yo eza nini occultiste mayele na yo eza wapi nzoka nde l'occultisme ezalaka mpona bagrand maître mpona bato bakotaka na molili kobimisa makambo koyebisa baninga bato mboka ya bato maboma moto ake occultisme mpo bapesa ye ndako ndeko na ngai vraiment mokolo tokokomprendre ke bandako na mituka eza makama mike oyo tolobaka ke makama mike tokosikolama kamata jeune congolais pesa ye mosala ya $100 par mois 3 mois après akekanga lopango 3 mois après akangi lopango
peuple oyo akanisaka te, peuple oyo bongo etournaka te biso tozali. Nalobelaka cas général, natanga nanga kombo moto te na finga pe moto te. Ngai na kolobela nde bato to bongona. Moto na moto amiye ba valeur na eza wapi na mokili. To abana nzete te. To abizengi te. To za bato lokola bato nyonso ya mokili. Soko tangana ba histoire ba biso ke civilisation liboso ezaka ya biso balindo. Civilisation ya ensemble ya nini? Civilisation ezaka ensemble ya culture na technologie. Nde ezaka civilisation culture ya bato na technologie. Lelo to tikala boye. To perda tout. Biso to banaki nyonso na bandel. Tala sika liboma na biso muso ezali. Ngai na botami na mboka oyo na Zaïre. Ndenge nakuta organisation ya équipe nationale ndenge ezalaka ti lelo. Mobutu azate, Kabila le père azate, Kabila Kingakati azate, toza na époque ya Fachi. Ndenge kaka équipe nationale basalaka organisation ngo ya mabe eyebana. Ba prime ezalaka bien te, ba jouer basanganaka 2 jours avant, ere moko ba hôtel kola na balala na aéroport, eyebana bandakala. Bandeko, o liboma te. Est-ce que tu fais la peine mise? Est-ce liboma te? Tout ça bata maboma et puis bata maboma to saka ndingo no mona mutu la mutu liboma so akina ko na e, en tout cas mboka ya bien te. Batambu samboka mabe. Ba nani ba otambu samboka mabe? Bongisa nani sika yo zali? Tangu yo bongisi, moninga bongisi, oyo kuna bongisi. Nde sika bolemo ko ya. Yo ozo bongisa te, na moi parti ya muke ozo gérer. Na moi sika yo zali ozo bongisa te. Ce que vous avez dit, bonga ndingini. Si ni musela wasaketa ma boma, talaka mbongo na biso degré ya makeli les arabes. Nuisance sonore. Donc tout ça batu moko to fona na makeli le bana toma ti bouton ndingi bakufela bokonzi, bakufela bakonzi. Donc mbongo na biso ni ordre la raté. Ce qui va passer ordre balobi. Toka ta musique 22h. Policier ko zélandais. Oh, comme... Oh, on met ta musique 22h à Kamara Bafle, à Kamara Kitty, à même on a souci, tu peux type en au foot. Mboka Baliboma. Bon, donc on a vendu la Mboka Zamboka Baliboma. Mboka, on a pasteur, on a bunda, on a bataille. Est-ce que ils ont un sens? Ce qui est bisous dans ce côté, à Batbasi Kolama. Tu as bunda pas nini? Net bisous dans Zokande. Motonio soyo à terre comme le solo, n'alanda. Tokumi sarape. Et ça ndeko moko pasteur moko ateyaka. Ateyaka Bible moi différent na baninga na ya ko takala mo bozindo ndeko na ngai Roger Baka. Bon na boya kaka. Po eza makambo ebela zo ba eza solo. Na ko bandeni. Na boya kaka po ngalo ko na taka nzambala noir. Yele ko za chrétien na boya na osala mote. Ndeko na moko pe na ibaka te ara pasteur wala ka comédien. Mais alobaka makambo ya bien ebele. Pasteur John. On appelle ça un schéma de vivre pour la mission à petit peuple. Est-ce qu'il y a ça la ramabe? N'a pas appelé la TV à Manabo et à Moutabongo, n'a pas l'ingate. Et que ça la nime. Et là, on a caractérisé la biso à Congolais, qui est tout ça à Tamaboma. Corruption dans le secteur nion sur la vie. C'est-à-dire, et comment habitude dans biso? Et comment mode de vie dans biso? Corruption, tozoye kolango banda obimi na libumu ya mama na yo. D'abord, mutuaza na posa la tête et non la queue. Aza censé ka corrompre kakat. Na secteur mien sur la vie. Moi na penza ke na classe papa futi minerval. Na suka ya ne mwana aye ko senga papa na ye mbongo ya suivi. Moboti pa kotomboka te akodiscuter te po soko sala erreur opesi mbongo ya suivi te mwana kobandela classe tala mbongo ya bata maboma. Et puis mbongo ya suivi ozo pesa wana tunaka mwana makambo ngaki na classe batangisa kini ayebi ne pété. Papa mutaliboma mwana mutaliboma mais c'est la baron mutaliboma directeur pe mutaliboma. Salitanga apesi mbongo ya suivi allez. Liboma amati classe.
Talaka bato maboma ba congolais. Assisi classe tout bato. Na classe aussi so yebi nini. Akolobaka français à Milan. Ah bato maboma. Ça dit au moins un policier a kangi mutu. Ba corrompre ye akimisi mutu ambo. Bato ba kangi saki mutu ba ye et comme il y a incompréhension. Mutali boma. Mutali boma makasi. Ça dit il on est en rabi surtout ça la moi honnête muké biso ba congolais. Il on est en na ba domaine nyo sa vie. Ba école ba université c'est quand ba qui musala il faut corrompre kaka. Ça dit tout ça mboka moko boye yango moni pe ba infiltration bo benga ba infiltration pour nga kota maramoate. Eza trop. Ba ko tia mutu na frontière ba PCK mukeina o Alex ata minduka eleka nango. Mboka bata mabomate. Mutu ba teke na zo kota ba infiltrer. Ata pa yebina ba PC mambo ata kutu $5,000 full art. Bon ata 100,000. O sa nango ni ndeko nanga. Oza si na jour moko oza mbongo pena o le 4 kg ngombe yo moko. Ezala mukolo na vie yo aussi mbongo na yo ole ngombe ngombe yo moko. To zi basi nyonso mokilo comme si bongo ya yo mbala moko. Bah c'est impossible. Pourquoi ne pas mutu et ça là ka. Oyo ba ketoko tiki la bana na biso. Ndeko mo na ke misolo bilanga biabe. Matea ozo tea. Ndimilanga batu ba comprendre ngo za bano ba roya. Biso ba auto pola. Eza passe. Ngana zongela kieboy. Ya solo biso na stopola. Mina kati ya batu topola moko maele mitu to sala bazali. Ce ka to simbani to changer makambo ebele. Nandimela changement ya bamboka oyo. Ngai biso ba nzoka ndeto ndimela changement ya bamboka oyo. Mokolo kaka bato ba opesa ba fonction, ba ko tiali toy na bato ba lobela spiritualité ancestrale. Mboka na biso ko koma moi bien. Pour comprendre que mboka na biso mboka bata maboma. Ba métier impoli et yebana na mboka. Ça dit métier oh so mutazo ko dire ça en mode d'office aza impoli. Le quoi ba recevoir. Mboka ya bata maboma. Receveur nyoso impoli. Receveur a tina respecter client a kota la mutuka te. Mboka ya bata maboma. Receveur azobe la mutuka atem na porte tele boko boye. Yebaka ya receveur wana ala muka ni 4h ala la 23h. Tanga tele boko boye. Tozo kota na sali peka ya receveur ndeko na ngai li peka ya receveur. Bato ba yebi yango ba yebi. Bato ba yebi li peka ya receveur ba yebi. Et puis mutu pena la conseil li peka la ngai toni masasa mba acheto kota kana sena yebo. Solo ko déclarer kuta ko fingo kutu ya mama no ya mabe. Mboka ya ba impoli. Mboka ya bato maboma. Est-ce que mutu abongo sali boma te? Yanga ba ngani so policier ya opesa ese sa policier otika na ye. Mboka ya bato maboma. Makambo na ba kesala nga passe soko lingi fanda pelande ko nga makambo na ko lobawa. Fanda contempler, méditer, regretter. Talaka Congo, fanda yo moko place mo na ko tala makambo lika na Congo ko na filme. Ndeko okoyoka Sony. Mboka ya bato maboma. Injure facile entre biso na biso. Ça dit to finga na ka pétement. Des exemples comme tout ça bien organisé en désordre. Nous les Congolais. Bien organisé en désordre. To finga na ka facilement. Pasteur finga pinza mon diminae. Tata na za rola ta mutu. Ah! Devant la musée kaka. Ayo kaka masolo bita. Donc to finga na facilement. So comme kaka motocycliste. Wewa. So comme kaka chauffeur. Yekola déjà ma finga. C'est obligatoire. Donc au temps de la boulevard, il faut yekola ma finga na mboka na biso. Ah, Zambe. Ya solo mboko pineza mboka ya batu mboka bata maboma. Donc on se met comme nango facile. Ba konzi baleki na nga benga ba konzi ba politicien na benga ba konzi. Baleki na plateau à télévision ba fingani. Misu ba betani makofi. Na parlement, na parler du peuple. Et si ka bata mayele batu batanga bazali ba fingani. Ba betani makofi. Au moins, après tout ce monde, liboma, les qui na TV, ça c'est la démocratie. C'est où ça?
C'est quoi ça? Démocratie ni bolak ça biso le kutawana. Bino ba excellence to benga no ba excellence. Bozo finga na misu na biso. Bozo betela makofi na misu na biso. Na bato ba kinda ko vuta ka ba bino ha. Bon, ndeka ko kosa ka biso na sako mbalo somoko. Na polo a chalu lemba wana. Ba cha face na yo. Loko to ba bola to ko ya o kabla polo mo so yi wapi to ko landa yo ka po pesa biso ça rien. Mais un jour l'esprit conco et ko lamuka lamboka oyo. Na lobeli pe incompréhension entre biso. Ça dit to ça dit to yo ka té. Dai bato balu ko bazala mitu bazala mikila té ayo ko raté. To ça peuple incompréhension. Ba débat nyonso to salaka. Na ba télévision. O comment na ba politicien. Ba homme de science, ba homme religieux. Ba na télévision ba sali débat po to yeba rien. Oh. De ça débat mo faut comprendre depuis ka rien. Mboka ya bato maboma. Mboka ya bizengi o tozali. Mboka ya bato o mutu esalaka jamais. Et puis et là monsieur la secrétaire batali boma consommation et impureté. To consommaka biloko mabe. Chaque jour et comment mon mesano. Minganga baleka na tefe baloba etali bisote. Bato maboma kakati. Donc ndenge bato maboma leka biloko na fulu biloko salité, ndenge peuple congolais zali. Consciemment que to ko lia biloko mabe mais to ko continuer ka ko lia yango. Ba continuer biso pe ba ko tala. Bandeko na biso ya OCC. Bandeko ya OCCP baza ko tala. Bon, naloba te ote songindeni bon etalinga te. Eye bana na Congo politicien aza aventurier. Eye bana. Donc celui qui a combat politicien, motomoko aza aventurier, aza sans idéologie. Arofana ka arozaka na parti au mbongo kotambola to pouvoir kotambola. Toma ba aventure. O azaki aki. Bande ko ngai. Bino bato ya kosa biso to kosa biso na loso ha. To tuna kanana. Idéologie nini politicien azadango. Idéologie nini. Et soit kamakasi. Lelo la suki kaka place wana moke. Na ko barsaka le ko liboma. Ça dit Congolais a réalisé la parole n'a été. Congolais a ingrat. Et puis bah travaux sur le gouvernement, il y a gouvernement inachevé. Et le gouvernement ça va tout ça peuple à liboma. Bah travaux na biso ya gouvernement inachevé. Makambo na loba, eza makambo ezali. Na ko finga na moto te, na ko lingane moto la muka to comprendre que makambo to ça eza liboma. Eza bozoba, eza bonyama. Peuple sans divinité, peuple azanga bonzambe, peuple sans culture, peuple ya futilité, peuple moko lingaka makama mike ndeko et pas nyonso zali. Et sengali na moko na biso et pas nyonso zali. To s'engager na bitumba, to s'engager na bataille. Moto nyonso ya religion nyonso ya école nyonso s'engager na bataille. So makambo to tanga esali motema pasi. Kota na bitumba. Bitumba ngo bunga voisin na ote. Bitumba ngo bunda ngo na ennemi na ote. Bitumba bunda yango na esprit na yo. Na intérieur na yo. Bunda makasi na intérieur na yo. Po miye basoko zalaka nani. Car ce sont les pensées qui forment les hommes. Eza makanisi ne salaka bato. Na uta ekoloba, il faut bien contrôler tes pensées. Po yango ndenge koma ba parole na yo. Il faut bien contrôler ba parole na yo. Po yango koma ba acte na yo. Contrôler malamu ba acte na yo. Po yango koma habitude na yo. Contrôler pe lisusu malamu habitude na yo. Po yango ekoma caractère na yo. Contrôler malamu caractère na yo. Po kala mingi te ekoma destin. Ekoma destin. Via moto za scénario. Oyo moto azo komango ezali yo moko kolo lisolo. Bande komoko ba be yanga mingi na maluku. Esika na botambe esika na koli. Soki ba be ngai na bisi bango na za mwana maluku ba ko ndima te.
soki bokei na zone 6 kota fort ami bokomona salon moko eza wana na bosani kombo nango salon petit frère nanga akataka suki na kati wana marbo po bondimake naza moto naza mwana ya maluku petit frère nanga marbo aza wana epuis na maluku nayebai na bato ebele banoko nanga baza wana banoko deni bato nyonso bayebi bamama nanga baza mama morceau banisha envoye nzolo en tout cas naza na bato ebele na maluku wana eza mboka wana koli aimé dollar baza bato na ngai ya maluku toza wana ngai naza mwana ya maluku soki na misipaka boye eza na batina oyo deja naloba nalingi nasukisa na boye bongisa makanisi na yo ndeko na ngai makanisi na yo yango nde bomoto na yo ezalaki ngai wa bino yabe na masolo ya nzoka nde tomonani mbala ya nsima eloko moko nangi nabosana naosepela mingi ne bato baobenga banimero inconnu banimero masqué en tout cas naosepela nayebi te so eza kaka moto moko to boza bato ebele mpo obenga mingongo ebele tanto basi babengi tanto mibali baokofingaka nga wana naosepela makasi mpo ntango bofingaka nga bobandelaka kosala detail ya émission bande ebande kino suka esalaka nga bie makasi seke bolandaka ngai botikala malamu mbote na bandeko oyo nanu baye mokili te mbote na bandeko nyonso baza na pema na mokili pe mbote na ba oyo deja bakei biso bao pe tozali totika nanu bitumba te botikala malamu